salut Nabino et vous sepellerana 3wcleboa.com, ça dit Freddy Akimbe Doli Lauréat, petit frère propre, il y a 11 Kim Moninga, il y a Rémi Yang, il y a Niki Tantou du Weber, il y a Niki Nzanga, Negenazo Sepelaka Konoba. Équipe Nabiso, tout ça la bana maele. Ça dit na 3wcleboa.com, Soroyoki, bah un bon tonton, bah un bon tontine, ça dit bah un bon tonton au senti que de la nation, l'homme invisible, immonable. Au senti que Papi Guéné, Oyo, Mobali, ya qualité, Pichu Mangaya, chéri ya Pembe, grâce à la reine. Pourquoi pas na yo, bête d'ambété que Ndenge Pekara, ça la Pekara 5 kitoko, aigle de l'éternel. Azakara Nermona, Herman Amporio, Oyo, Aosala Bamsala na kitoko, aigle de l'éternel, vous comprenez déjà. Katiangala, la sédoise maman chérie de la nation, Nengena yembara toujours Otona tembe, akoya kinase. Towe mango awa, po nazandi na bango. Nazana bango ngala fanatika mutute, nazo beta lisolo, nazo beta yango tina suka. Nazo beta yango tina suka. Pouler bomona ka pichu mangaya, aza pembe, bomoni grâce Tedika, aza pembe. Bomoni Juliano Erkamel Julie Mekatol Pembe Katianga la sédoise maman chérie Pembe Sandrine Mupende elle puissance la patrona au anniversaire neza Kano et super Kano des selon a confirmé en haut à sa Pembe pour la ninité dans un avatar oyo maison mère benganie pour koki musala te tamboli lelo azana En tout cas, bon retour. Ouais, merci beaucoup, merci. Avatar, voyage le Guinéen. Si, Balobi, Angola tombé, Batuto Bazaki Angola, Basantaki ke Ciné Africa et Bukanaki, et puis deuxième ndoulé, Basantaki ke piscine, et il y a en Angola, on a une piscine Tobetaki. Alvala de Inda qui m'a plein sous soit craqué tchuna baby ba meri boté ka bazala yuana et ba meri bokata bazala yuana ba momo stema bazala yuana ba monaki des gras plein où sali les alaki rien à dire parce que troisième ndou de sikoto mataki toke mpandia soyo wana nde to bete na kermesse bana to soyo bana tout ba vrai chéri ba yaya ba tutu ba o bazaki na soyo ba santaki force avatar. Et Jésus qui au makasi. Jésus vraiment qui tourne dans lobby donc ça dit mongo ezaki ndeko circuler succès zala ki banene wana et lobby mais tout ça normal parce que yo ndeko bokei bobeti bakoko so ndenge o bokutana nango na kei na bino na ndenge bobeti ba concert na bino problème ni bokutana na bon. Problème est moko balobi les jaloux tout neka patron nga la poule galobara les jaloux tout ka la boka ba jaloux bazalaki moi trop et basala ira le la moi première nous les a loi raté mais basantaki fimbu na Ciné Africa et puis piscine alvalade sous inda ki mabe basantaki sous fimbu na kermesse aso parce que la poule ga beti bango trois bords ba beti ba deux bords ba bord moko mais la poule ga beti trois bords tezongi donc Jésus qui au makasi malgré ba check ba cadre que tout betati Angola ba sali ba mauvaise information que boss sera il faut ezala ndenge soki ndenge nini ndula moko eza na Angola te nyonso na lokuta pour ba démoraliser ba fanatique à la poule mais tango ba santaki un peu de whisky beti tango ba santaki masana kunzardo ayi na leli le bakoyoka nsango ba santaki que force eza parce que héritier wata 32 degrés pouvoir attendre nous gêne force en autres na makilé ça là toujours donc laisse tomber héritier wata force zo ça là toujours boy bisonyo surtout Tolandi l'impresario Claude Ndombasi Evra Bisango l'homme à la Porsche Cayenne Chancel Mbemba demi-dié pour oyebi balé na makolo na yo dans zelayo toyoki alobi trop alobi siko avatar na minute oyo ngana yo
to banda siko ko potana ba vérité siko ibanda siko yo koloba na ebité so permettre nga. Ouais, les émissions normales, n'a pas prêt pour nous répondre toutes questions. OK. Likolongona bino awa po bokene na Angola bokene ndeni. Ah bon, kolongona biso awa tokende normal ni ba mission tout bakenda ki boss a su ba visa na biso bimi plus de 60 visas tozwa ki boy boss a beti ba visa et puis yimo akende ba mission ba kende na no premier tour parce que toke deux tours ba mission ba ki premier tour et puis boss a landi et puis biso tozwa mo ba retard pour na ba visa salaire quoi mo complication mo muke mais to landa ki boss a beti singa likolo ba visa bimi. Tu l'as dit, délégation 15 personnes, tout ça là, school roi 60. Mais boss déjà comment qui tellement boss a comment avant. Premier concert à Ciné Africa en Nazalaïté. Nazalaïté na première ndoulé, mais tellement déjà singa mo konzele là qui visite kala ko bima na beti bango lo likolo vite fait jet privé et aux avatars na keti na aéroport wana ba santa ki ba polo ba petit balata ki bien quand ninga temi boy obani ko kosa nanga na telemi na yo bon bato bazako no kosa on jet privé wa na bina zo kosa tena lo makambo jet privé wa pe kozwa moni makambo les amis il faut ça na level il faut ça na vitesse mususu nde ba la pulga ba 32 degrés ba vitesse wana sentir que viser kangami mais singali kole bimi et puis naki bon l'essentiel les allait na combien ngola le boy jet mais na combien ngola ba santaki deuxième ndule ndingi lekaki pouvoir premier ndule oyoka isanke bosaki mpiaka piaka nini premier ndule yo za ikuna te mais oyoka kisango non même pas ngamo na za na ba image za partout premier ndule yo za image wapi tandis que ba image za partout piaka héritier asali piaka bakomi koyembele moto na tembe akoya kinase oyoka yango te biso tango moni ba tricage ndule za ba tricage belé tricage wana o bango ba beti est-ce que biga biso pe toza ba image à tricage wana mais tout tricage on a télé té et ça concert na biso to na fina biso Jack Love a embaka avant bossa mata avant wata mata Jack Love fi mora embaka ba interprétation na yembi ba chant wata papa siko na début à chant ya concert et ça li que ba tu bazu ba image parce que ba côté non comme tel té parce que c'est bandé la concert ba Jack Love a zoemba ils ont le rôle enlever les rideaux et après vous comprenez et puis tant on est comme makambo bandi fallait bazo image ndenge tant makambo bandi nde ba chandenge ba chaki wana ba o ba pandi ba image wana parce que talandulu yana bien bo talango na TV ta ko mambo lo bati bo talango na ba RTNC bo talango partout bo sentir dégâts plein ba tout li bosso barrière wana ba chaki bukani la première ndule maman na plein eza ko le mambo lo kutati yo bango ba weli image ya enlever les rideaux nde balti oyo le wataye bachete omoni tricage wana yo se défendre na tolo ba makambo solo ni nozolo ba makambo solo la première image wana o bango bache nzembo ni ba no beta tango image wana o bino bo botalaki yo za kité mais ne nozo confirmer solo ba parce que ngai wana na zalaki na ozila visa na ba image tout biso toza ba WhatsApp makambo belé internet comme na rapidité tango elo we sala mbala moko mba moko eko machinga parce que na ba fanatique bazalaki na ndule ke no ndule ndeni ni filmer na ntala na position ba filmer ba tindeni ngeza orchestre na biso to na souci nango jamais nga rolinga mabe orchestre jamais na rolinga désavantage orchestre to luka toujours avantage orchestre ya ngwana tsona musika na luka ndeni filmer checker ndeni j'ai bien ngape mutema pio vous comprenez première ndule ya tricage ki bo sentir que des gars plein o salama wana laisse tomber deuxième ndule écoute tu annonce première deuxième ndule na première ndule publicité salamati tu annonces quand la première ndoule non bana mai bana ngola ba vrai chéri ba petit tout boya na piscine al valade tuna bébé betama à partir à 16h tozana ti 20h to beta ki deux concerts jour on na mboka na ngola izala ki dendu le dimanche wana batu ba santaki pi ba jour moko tango ngamo na komi dimanche na butu samedi tango na okoma mama bosa habité fo bosa avatar pa lobela na beti pib mokileto si kan parce que ndule yana na yaki na kan kan ba kiki sino ke na simba ya bangala oyi na ngoko te wa kan wana na biso ke reste tomber kan wana ezaki na pouvoir kan ezaki na pouvoir
Tant on a eu na canne, bah du basanta qui dégrade ba nuance, tant on a côté qui na podium, tout le monde tombe là maboko likolo, batu aussi. Parce que des mots déjà pouvoir monsieur côté qui nanzoto. OK ba. Wana sko na cleaning. Mwana tika lolendwe. Mwana tika lofundwe. Soko koti na boîte pesa kambote te si moyen na verre, un peu de whisky. Tout le monde batundi. Ba soulever maboko ba petit ba momi ba bini ba chuna bébé katani donc j'ai kindoki. Ba petit ba dindi na ba piscine. Ba lobi vitesse zalende mususu avec la pulga. Ba tu ba sentir que frappe eza fimbo eza. Yozolo ba trop nazoka ozolo ba trop vraiment ya trop. Igombonze ozoka venanga bandal ozoka déjà ndenge ya zolo ba trop. Avatar, est-ce que oyoka ki héritier ba bengana ki na hôtel? Ba bengana na hôtel. Héritier Watanabe boss now. Eza ko bengana na hôtel ti. Omoni ba hôtel eza ki belezi. Ba hôtel ba timsuki ba fana na ba hôtel, mais pourquoi kaka ba fanatique bando ya ebelé na hôtel? Eza likambo ya puissance na pouvoir. Ah bien, hôtel o ya kenaki ko luka fa na hôtel moko na wera. Pourquoi yé ba boye ba bengani yé? Pourquoi na mbongo to ben? Est-ce que Rita ozanga mbongo futa na hôtel? Ebité na tuni kaka nga na tuno ba question et puis heureusement o répondre nga na ba question nga nazo poser. Non répondre ba o eza ba réponse ba questions opposées. Orchestre on a comment hôtel il y a ngola mon côté où héritier ozanga mbongo futa ngo. Pourquoi? Parce que hôtel on est ça mais bon pourquoi? Et ça te ba bengani ezake degré ba porte bukana ki hôtel wana parce que leader moko tala déjà wana et puis leader sous ça yo baksama wana. Ba sentir que poids ya leader putain wa yena vitesse na vacuum ya batu. Porte bukani donc yé le leader wa sai wa liboso ana ko ko ça ba plainte mais siko leader o ya yo ayé à la scène de ba plainte. Eza bongo te eza mama. Na ningo lobit. Amoni mutako ya na lead ba bi leader mo ina hotel wa fanda mais batu ba ko ya pe beleti. Mais tant boss a quitté na terrain. Au sentir que ba fanatique ba eti liboso porte hôtel porte bukani. Nambrema on a ndenge salemaki ba sentir que non il faut pas changer hôtel. Producteur a dit non, faut pas changer hôtel parce que on est à Rossé ça va perdre Gucci. Des gars plein au laisse tomber. Ba changer boss hôtel. Deuxième hôtel sous plein, ba changer a changé 4 hôtels. 4 hôtels pour nous sentir degré à force, il y a puissance à leader. On est allé solo à bomba, tu es allé comme Boroloba. Pourquoi ba bêtement solo on a été ba bête en opet que non ba changer 4 hôtels. Avatar. Hôtel. Avatar. Makambo zoloba, est-ce que ozoe bon? Ah maintenant le makambo o isalamakis. Bonga na ba kseli kamboa. Est-ce que oyebi ke yope ozala na maison mère? Maison mère eza palais to zalaka wana to bimela wana makamtu. Yo comme ça bango ba ennemi na bino quoi. Ennemi na biso te eza ndule. To se respecter bango bana bakona bango ba sa boulot na bango biso pe to wana kona biso to sa boulot na biso. Pourquoi bino bokomi ko se comparer na maison mère? Jamais to se comparer na maison mère. Maison mère baza mukolo na biso parce que ba beti ba disque trop. Vous comprenez? Mais to se comparer na bango pété. Parce que biso to beta musique à comparaison ti. Biso to beta musique bonne musique na mato ya ba. Donc si moi je comprends bien dans le bino bokomi na niveau ya maison mère té. Na bien que toujours se comparer na orchestre. Na ngapi na le bien na no bino bokomi na niveau ya maison mère té. Mon niveau de bezani Beaucoup ko se comparer na maison mère té pour maison mère za orchestre bino non bokomi na niveau té pour na bo sala album té. Bien sûr tout ça l'album té. Maison mère est a grand équipe. Vous comprenez? Et puis tu as un autre équipe mais la minute où makambo wana tu ozoloba ils a sauté parce que j'ai déjà changé au moni boss non tu te beti disque ta single ta chambre té maison mère qui na Angola biso pe to tu wapi Angola Angola ngo bete na tolo Robinho Mundebu pa uti Angola Gino paso ke na Angola kasi on a solo bat o eza poa on eza poate ko tanga ba Robinho Robinho Mundebu mtapete batu yeyo batu tu babini yeyo yozo boyango yibo bwaka zo solo la makamu mususu yo bwaka nini te bobebana to beta featuring na masa bobebana sa poa na plan na benga ngai mais oya mi balezo beta ko leka featuring wala problème ezati on a yo mtulo biango mais yo yebi ko pete mo pa yebi place afandi so ala ala muke obi de mokeba attendez des mots vraiment donc là on a 50 à retirer ma poids mais là on a 100 azati est-ce que bikena yeyo abenganga
mais jamais o benga ngana biga benga kabuya wana yo mtolobi mais nga mokolo nzoto mnalo babunga collègue nanga ba chapeau beli place aza naza wana te aza leader collègue ya président na yo il faut pese pe va valeur aza nani aza leader aza camarade collègue ya président na yo pour ye pas na orchestre ndenge masa wana ayibita nguna yelaka yeba ozaka na orchestre ekena non wana ya makamususu wana makala masa wana ayibita nguna yaka mna ba alezirike bindi wode modambianse wa kuambila ne kumanema mamuani undegena unde unyar le kamba mobalie mame ba bon souvenir yimo yebi place azaki que soda wana za bagarre na bien zong sanga na ba bon souvenir ya oyo bébé ta na maison mère et puis que ça rabie ba ba le fort mais ngona pe beta ipuna na ngulati ah ouais yo obinsaki na ba cria batu ya maison mère ba cria biza ba cria ngone mte binsaki cria na ngai na boka cria bata brigade nde ipawera bata brigade combien yo cria bata brigade lele combien ye yango ke no bilsa na ngola est-ce que tant on a la taille casque na studio lo nya brigade mte la taille casque leur brigade à l'obo on a conseil ba tout bazaki conscient que ba bi brigade il est a eu problème à longwe ba zu yo sikoye oniati yango biteka yo obo lipa batu ba yo ki ona lipa wana menga na boki lipa wana na chango na mantika batu ba yebi yanga ke yo ba niaso wana obo na ya brigade nias moko ya iti ebike yo bumako ko yo kata tala na bien so kanyi mesu yo zo boka brigade cri wana ozoloba wana eza cri ya parolier ya mouvement ya maison mère apesa brigade apesa prise wera apesa wera nde mutu apesa ngo brigade alingaka bo on a publicité mo ya prémisse si marate et puis e o sala ke tellement crise aki na makasi ba pesi ngo na kotsa ngo ki demo na kati ndi na lela le liogai demo d'ambiance zalaka be moko bande ko boyebi yango sia Eriti watazala kabe moko papa ne ritiana to tamboli baniati yango yo efobo yaka balobi angola tombe tout le monde basanta kitango na yesu boloke musique yo na bumbu babundeli ngai na koma na lemba balembi ngai choso ingogere ya kuma kunkele do nzambiame na leli et puis batu aussi quand les autres musala nango parce que pouvoir ezaki na ndule to continuera balobi quand esala ki musala nango mais tant on a longo siko makambo wana mususu oyena bloko na sika siko le tombola musapi likolo ale cha musapi mwana mama cha musapi otala le tout le monde bache musapi balobi oneza bilo a retirer de décembre bozo bacha musapi ba un peu de whisky kunzardo ayemba moko azwicha musapi na buki yango akena ndenge na likolo batutu babini kunzardo azama sananga to ubwaka na wana yimo ayibike ayaki na bilo moto ebe mo ayibike première ndule temps na zala été abelela na micro avatar masananga falazala mona degré na bini sabato awa pour yeta msusu aza mwa kokoso leli fallait nazala par rapport à quoi par rapport à yeso naza na droite côté yé na gauche force wana est un peu différent vous comprenez et puis ngapetu na nga moko na ndule na sentir que masa mobo ozanga kunzardo général ozanga mais so inga pe naza te ya tikali moko sentir que avatar ozanga moni donc ngane de to komi moi to komi ni déjà yeku to ko changa nesu na rankinte parce que liboso bozana ranke musique na biso kongo ko tambola bongo ba ko comparer ba to R2 so ba moni mutabwa ki net yo boy to comparer na nana ngana na muto comparer ngana te ngana sa musique na ngapa comparer ngana mutu te no sa musique ngana ko comparer aussi goy nana na Kirikou alors comparer na Kirikou pe azaye kunat pour ngana cha ona Bercy mais Nathalie Bercy moi na niveau comment likolo yo sana no buna na buna na Kirikou ba niveau kasi yo lobi ndenge ba mo sa comparaison yo ngape na comparer siko yeb sanga ndeti ngana obanga Bercy pona nini to Kirikou to tangilanga merci pona nini merci pona nini yeb sanga
Ding bakini ya boka. Ding. Ça l'autre, tout le l'autre. Mais bakini ngwana. On te polémique hein. Quand on t'a polémique, quand on a la vérité. Animateur na coin na e. C'est un bon moto. Abunda na coin na e. Na e apo na pesa ba mbote. Mbote ka moi on l'axa. Aza animateur abo s'archivier na biso les rois de la forêt place ngape na uta. Place ngape na binisa. Et donc na robanga jamais parce qu'il na bête na balobeso. Tu bois qui na disque moko hein. Wana mbiaka. Wana mbiaka. Bien sûr. Respecter fort. Respecter parce que ça vient na ngapesa ngape ba idée belé. Ça il a ta moi cri na wana ya katafumba oboka ngata mukeka katafumba. Malgré pesa ngaba ba bien oboka katafumba muke. Malgré pesa ngaba inspiration. Mettons ba betaka ngana 9 10. Keba aibi ke demo petango yaki boye crochet kotaki. Na bien okomuluka supo na lobeso. Obi teke na luki problème na ye na lobi. Oyebi français. Oyebi français. Na lobi ata vie na. Nika soko oyebi français. Et puis il y a mon place hasard, il y a force à démon de la. Il y a français. Vous discutez dans le français. Et mais ah toi na classe T. Ah toi na mamandou les français te boire en français qui soit les lingala chiluba monorotu. Mais apparemment on est yo ulugano rando na batunyo surtout. Pour ceux qui na bi yo ulugano rando na batunyo surtout. Na cause na misa rankinte. OK. Est-ce que au bois qui la kata fumba muke? Ya vie na olobeso. Honorable. Amuselu mamuselu yo ala muselu ouais honorable nga singa ikata fumbo etango na matadi singa ikata fumbo kata fumbo pe ça va mwana mama kata fumbo bamba badadin ça va mais wana olobi obieto yo bwaki na bwaki te ezaka bi obwaka oui viens na yo lobeso viens na yo na lobi yango déjà na yebit est-ce que yebite ke lobeso viens na azafi na nga na boyango boka siko kata fumbo pour ça la plaisir pour l'air pena ozala na bien l'air nga pena ozana honorable lobeso na oloba pe aboka krina krino sikoyo il faut boka nini whisky to fandaka na to mela yemo pa bi whisky parce que surtout fana ya bi petit na ngai uta na ngona maison mais kriona ya whisky ça va na sentir que likofi rumoya wana wa yo beto déjà disque non beto na disque te ba concert kaka ezo yande na décembre. Ok, on peut marquer les autres les trop ou un petit de whisky, un peu de whisky. Tant HWH et ça la ranzoto, boko ko aussi nzete kane lobby, marambosili. Kongo ko bouger. Yoga whisky. Kongo ezana ngo fo bo mututi. Yoga whisky. Stratégie, kota place à bien, mona nzambe, boaka batu babina. Na yoga whisky muke po, oyebi batu belé baza bana beau marché baza ebelé. Basa yema belé ndekuna ngape fini kabusi pe aza Massa Cédric Nzazi Massa Cédric Nzazi mère na ngai pe susu oyo balinga makasi katiangala la sédoise maman chérie pourquoi pas na yo Ornella Mombo un peu de whisky et ça va bien quand même wadana belele zwa Papa neritia na wana mwana tika lulendwe yo mwana tika lufundwe soko koti na boîte pesa kambote tesi moye na verre un peu de whisky tombola si moye na verre un peu de glaçon tout le monde a simaki whisky ne tombola whisky na likolo batu aussi ba chéri banani bangotu tant on a eu pouvoir et tout aussi na minto so côté les clubs ou sentir que soko côté na boîte au pesa kambote te oyena verre un peu de whisky ezo sala musala nango mais boko ngo bien retirer tant ko kota kindoki et koti bokoko batu barobina parce que Fadou soit du papa na Brooklyn yebi ba idéologie yo Jerry Makabi yebi et puis Mary Bokata na Sami Mukoko ba yebi force un peu de whisky donc voilà. Mick check Mimi Chikeva mère na biso maman na biso éducation au pesa moi non c'est bon. Après ça yo Claude Ndombasi na yo pe lisusu Aris Manzo Eva Bisang l'homme à la Porsche Cayenne et ça noir et ça pembe Amer ya rouge et Kaboli pour ville annoncé comme na Bitumba. Moi non ya za moi poli parce que ba crio a salé rien à voir na ko bois ki la baninga mususu.
un peu de whisky to tomolika so verre so penen bosko muto amelaka bière asuka boni to baole ngara un peu de bière ezaka yekeka moi bien na cadre wana mais Brandon Avatar na tuna nanu kamoyo nanu l'air boké Angola boyoki ba yembeli bino boyoki ba image boyoki bato balobi n'importe quoi stratégie nini siko na minute oyo bosi bozui po bo évoluer makamna bino te bon na musique so na to bito andola ndaka bato balobaki bato basalaki boy bo salelo te biso so bato baolo bato cheka be écouter na matoi to le kanzela to tracer chemin na minute est-ce que bi jeune en studio ba chant déjà commis presque à la fin mais bato bazolo ba boy bité que ba chenzo imbama titre album na binoni retirada ça veut dire quoi que c'est retiré en portugais. Voilà, retirada. Babi décembre, vous en avez 3 bords. Générique, on a des chambres à Embi. Vous sentir des graves voix à Nuance, à Mongongo, à Angelou, Mokondi, la Pulga, les magma 32 degrés, boss live. À Pandine, t'es qu'un niveau mon beau, à chambre incroyable, dans le Marambo Bachambi, mon beau. Et puis, côté animation, vous sentir général, le Tumbakangi Goto, Ngamon, Kangi Goto, Platangwang, Yakangi Goto. To Pandine, t'es que décembre. Batu barobina et puis maramna episo oyo ou pesanga raison émission de l'eau parce que ce disque ane bimi ezaba minute belete 5 minutes à pamba bo sentir dégâts film bu ya frappe ya générique et ukanga mboko ata ba 10 ans oui bi selfie ndenan selfie oyo zo gagner mikolo selfie oui bien na bi selfie o ba ngoni barona oyo kanga ba photo o nzete ane bimisika wa na bien na ezani oh mais yo mo le biti bo wani kanga photo yo mo le bien déjà selfie ataba tutu bazaba ebi déjà selfie oyo leader yemo kasala animation kanga photo buka kingo tengama kene boy écoutez ezana d'abord na succès à grave lelo ekogisi 1 million de vies. Sikoyo de peur que moi na botamina osika ana no fresh ana na beauté na ye bino ole na bo raisonner nanu siko bino be bozo ya na décembre est-ce que boko ko cha musapi wana bo nga bocha wana omoni musique ya Congo musique ya Congo ya bizarre est-ce que yo ndimaka nzembo oyo ya ndembo mobo ya maître mobo ya limba et puis marabina maman nzoto est-ce que vous kanga est-ce que vous mettre là mais et kanga peut-être et kanga te kanga bina maman nzoto kanga te beta na Congo batutu babina et beta na Congo te beta na lemba et beta na selembao na bombo bateke beta na selembao na awa bina beau marché et beta partout na babar partout ba bina maman nzoto azam te ba biete mais série wana pe ba bleu ezalaka na sur le marché bina kotazo dans sa pomba soki ndeni nyona on appelle générique na bino pe ezali sur le terrain na ba générique pe bimaka mais bango ya bino maison mais siko vient na biso Koffi Olomide as un grand leader batu ba bié et puis na féliciter car pourquoi parce que yé mouvement azuki DJ a bois qui plan yé moko au sentir que il a professionnel et puis et ça c'est bon voilà batu tout ba bi kanga photo et puis ça va mais kan nzambe kan ezoya tolobani nebi kan de on a kan na clip ou comprendre valeur à kan kan wana déjà sina monango epa ya kabuye na générique moko boya ya la taba biloko wana asimbi kan siko yo na ebite kan oyo la biso ba kan oyo zolo beza kan oyo basango basimba ya milayi wana nzete mwa mulayi non ngana za siko wana ti biso to wana baba rosa kan ya mukie yina simba gi azani ga sino simbi boatosi donc kisa mikolo ena wango balobi ta kisite ba benge baba rosa kan donc baba rosa oyo ena ngo mikolo oyo utuzwa soki wapi yango nalobi musique ez église te mo musique ez église te ke ba musique o pona kan bana mikili kan ezoya viens nga Alain Bobo 24 heures chrono Gelor Kimbeni balobi Jeza mabe kan ezoya Fadou soit dit je répète encore pour bailler ba valeur à kan Jeza kito makasi
na lobibeleti bana tu ya mikili tu na studio retirada et msusu ces émissions nga suka na sala lelo avant disque bima ya internet ya mikili oh toi on a besoin de dédicace au bengi avatar comme avatar na Facebook Brandon avatar démon de l'ambiance notre coaché to loki dédicace des alarara na namba obeti plus 243 81 91 40 450 namba to coaché na ndinga western G obimi mais Kanizoya retira des makasi ya osaganate parce que mutu akosa te na minute onde na lo baboué na mona mta bank sa bisoti ngana na la na nga de gens n'habite mbongo libanga na peso combien yo lo bi dédication na tout musique yo kutu ndesi yo abo pesa ilo te parce que tu as déjà famille oh ça dit déjà boué libanga na yangwana. OK, merci beaucoup Krika moro boye puis moi batu na yo poto sisa. Donc, clôturer bisoga rapport batu bazo agou wana pona dédicace bon token. Ikolo nde singa buna koyela bango kaka. Mwana mama salangele sia salangele. Oya gogo kenanzenze yengoma na Portugal kenanze. Kongolo sa kondembo tena biso na Portugal ndembo ndia. Bana basi balata badenda pona binisa bango sia. Bana basi balata badenda Brandon na binisa bango. Frumutu mumbela bribondile drumumbela bribondila frumutu mumbela bribondile drumumbela nakei. Frumutu mumbela bi frumutu mumbela bribondile de mode ambiance sia. Frumutu umumbela bribondile drumumbela bribondila qui ont bien zela na bien qui ont bien ce qu'on a raisonné pour ngana la muta baboule na raisonné généri moto bima pour non qui peut moi le na kati et denda ah oui et denda oya brigade obi ke na ko bwaka oyo ndeke yo bwaki na edenda donc textuellement est-ce que au sel ngata mo lo brigade mo kekaka pour to se référer au moni Pepe Venabiso Pepe Calé paix à son âme na Venabiso Madilu paix à son âme so tali bango kangi boye bazaki lo mo do bazo yembo senti ke lo zakete donc bazo yemba lo mo net yo na brigade te. En tout cas, tu as le brigade Zate, tu as yo Zate, donc mon na bino Zahara. Mais moi, le mot brigade Mouké, comme ça aussi Sahara. Wana na rotigolo, yo bois qui ta vie na wana yo peux vivre na wana. Yaka mbangu sauvegarder amurango. Yo comme ce chanteur. Joseline Mampota Kombo, na yezo sala bajumbo ma. Tikaginga nazo senye makila na mote mezo utanga zokazalaka moto akana kako ina kuchikala waneza vocal ya brigade efaka boire mais ayembi bongo c'est parce que ngana bino boaka yoko moyembela ngai au cœur fidèle tout est accordé ngana bi boaka promis l'amour mais pourtant tu m'as déçu la pulga balobi retira des oyo makasi Banakin, monde entier, Angola, Meriboka. Kosa penga te na singaki yo kimoko ya brigade osanga plaisir. Omoni bato bazotala yo. Omoni asanga kindi. Omoni place Fadou Swadi aza papa na Brunkley. Ayebi ke keba retirer des eaux makasi. Oh mais ça te retirer des eaux makasi mais moi mbala za danger. To kata kimoko ya brigade. Ataka muke. Ndega to kata fumu. Obi wa mta polémique. Te naza muta bien, nga una lingi boza famille boza ndeko. Moni na musique auto beta eza ki église te, soit eza ki sango te, mais na logique des choses et là on est bimi franchement na bien oti. Ya kala kas. Bon. Nzela na uti mulai trop. Affaire à rando. Mutu. Affaire à rando. Na minzo be lokuta mabebi lo ezo ezaka ya boss. Na mona susu lo mo boss obeta mikolo yo. Boss obeta lo mo mikolo. Bolingo nanga oyo ya sage. Bolingo nanga oyo ya sikatete ndaye. Papi mojoro boyina yo zolo landino motoki. O senti des grands chanteurs.
Boss Live, La Pulga. Azo yemba azo pesa message. Na bien, mago décevoir nga to clôturer kasi. Et ça lo te to clôturer ka. Échapper nga ba question zo tuna nga. OK kasi. Ngana rappeler yo. Bon yo mo boka ngo. Ngana rappeler yo comme ça yo zuka nuance. Donc e bon ngana beti yango yo sko zu nuance na bino wana. Ede ndaye ede nda moi moke yango wana. Beta sko na nuance na bino. Mama tangisinga na basi lelo yo nazilisi kelasi esengo na kelasi nanga nazilisi kelasi yo nazonga na sima na fondi luketu menyamu mame etidia tolo elo wana beta et puis tant na yaka nelo wana batu ba sentir que vitesse ezalaka makasi. Avatar. Yako sakana te. Avatar. Na ndenge Avatar. Lelo na confirmer que brigade obaki biloko na ngeza ka pasi po ba longolango. Salara moi eloka suka donc monde entier bazotala yo. Entier batutu o bazolanda Brandon Avatar yeyo. Moi chapeau longo na ndinga suka mukie parce que suka eza moi keba na ndinga voyage concentration avec moi trop mais tu es déjà na kin. Tu as ndoule autre bête partout dans le monde au voyager au Kenya bandou les belé boss ça na ba contrée belé et puis boza la décider j'ai bien batutu o ba la na mintu o tout azana besoin de mon retirer da solo la rara Brandon Avatar démon de l'ambiance na Facebook et puis boye lisusu na numéro de téléphone pose ngamo na chombo 00243 81 91 44 50 Facebook, WhatsApp, Viber, to coaching des alarara. Bon, ça l'a décidé parce que quand des amakasi, puissance à can, ils à la nabino. Puissance à can, ils à la nabino. Quand des amakasi keba. Ouais, merci, c'est le plaisir à trop. Mote nabino tout, nous attendons à bakombote parce que vous l'avez belé. Bo tinda banchwaka nabino, na panza bino teke na nuance, na ninga générique, j'ai à la kitoko donc voilà. Voilà donc vous comprenez déjà que Avatar Brandon démon ninga ba démon bon habité démon c'est pas bon là on a beaucoup donc moi je sais pas merci nayo Herman Emporio merci nayo na 5 kitoko aigle de l'Éternel merci nayo na Grâce Tedika merci nayo na Pichu Mangaya de la nation un bon tonton l'homme invisible immonable merci nayo na Platini Chipambalo demi-dié chancel Mbemba Newcastle bakomi ko regretter mais le rozoakin pour sepel sabiso to sepela pour Evra Bisango déjà ça lobel na masolo wana rola omba potongo azali na e tresipo Herman Emporio papi gene na mikolo na mola na beauté na yo ponga beauté ba chéri mais mikolo na mola na moi beauté na yo quoi pour ozali makitoko 4 fois franc kindongo ba étudiant na ba étudiant surtout il y a Tunisie il y a Maroc il y a Espagne moi na Robaxé il y a Montréal na Baxé sus il y a Kinshasa pour en été na bande kolanga surtout ba tonia beaucoup de sanganda public na bango ko sangana mo bande kolanga surtout bango ça dit Kinshasa Kitok Brandon héritier bazo bunda na bango surtout donc voilà ah il bon côté donc qui ça ces arane boy siko ezate le rôle monsieur msusoko yambi batu batelemeli oboyete donc bayebi onante mais quand même Brandon a beau marché pe susu principaux na suna le baté l'impresario Claude Ndombasi en Jakimbe grand frère propre et à qualité poinité Tracy oh mais boirati